biso culture pays vitoza tala na banzembo o ya kitoko o ezaki vraiment ozo kango omona ke ah nzambe teti papa il faut azalaka ozomona bo banzembo la biso ezaka na insanité te nini ezoela ngai ezopikola banzete c'est mon pépé à bolingo nati yo sko so tangela biso ba musicien so ba biso non muto atika na maila papa lutumba o tokomona ga olanda pena banzela na kota masese neti yo otangela nganani déjà Darli mako kapesa bino souci ezwa esikate na bolingo na biso mondela sala lisasi ya sala antibal nzambe akela bolingo biso tokela souci atuma tu bwana kunya mote do balobi ingénieur amona muke biso monstre d'amour ka obenga nzembo papa maele likofi ya robot ozo comprendre izini ya makanisi mais c'est livre les bonbons de la sagesse soit mutu asali livre ozo comprendre donc c'est que azana marambo belé o ezaki nanu ebimate ozo comprendre donc azana tante azo ya insanité à côté ça bato ba côté ça la insanité eza manque ya rosanga bilo ya koyemba c'est banane on a côté insanité Darli mako tanga ba ko ngana ça je ngana za pona ça ba publicité ba dans mes bras chérie viens pour m'embrasser dans mes bras chérie viens liboso na lobela kio pon intérêt na ngai moko lelo na komi koloba pon intérêt na yo mwana mwasi to vivre na planète mon sousou pour si la terre ba problème est trop bolingo na pesa kio et les cœurs ya bana Israël ba pesa ki na Moïse bolingo lokola pasi ya césarienne mwana oyo bapasolela mama lobi akotosa mama na yete dans mes bras chérie viens pour m'embrasser dans mes bras chérie viens donc dans mes bras chérie viens mais bobi soke sanité ko tite ko yoka na tene to ko on a vu na biso mususu wana ye matika rango mapo ali ambongo ne bien oh na habité soki bango ne ba ko sa bango bongo ozo comprendre mais te tam sofana na télé boyo ki peke ah nzembo s'appelle singate au moni public ko ba otala biso ba internet to ba otala biso ba ibana na ngo bazana ba genre wana ozo comprendre déjà culture pays fiso ko mona ba danseuse na biso oh point moko mona na jamais ozo comprendre donc ozo mona ga bano ba olanda pena lokolo papa na bango na bolamu nyonso na sala e na pese na balance kasi ekoki ata engame te ozali nzambe Abraham Isaac pe ya Jacob nengo bosana bango te kobosana biso te na mémoire na yo thérapeutique nini to mela toto luka nini to kende wapi balobi Gratien Ikoma yeyo abimi lisusu na bilili na bino abimi lisusu na betando ike na monde entier pour bomona lisusu soldat de la presse congolais Gratien Ikoma arolo bali lisusu na micro ya rouge donc ma bezali na bimi lisusu pour la troisième fois pour la Sabino dans le monde entier fait vert et déjà pour la rouiller mais la bino artiste alolenge na ndenge ba comédien danser ba politicien ba tout au balinga balo ba na cadre émission fait vert avec Gratien Ikoma bolanda ngo wapi ba na monde entier ba na Congo ba na Poto ba na Belgique ba na États-Unis ba na Canada Rolanda fait vers wapi nulle part ailleurs balobi na Vérité Universelle TV service traiteur de Seyaki Vérité Universelle TV pour nous préparer les binos ba journaliste à danger ba émission en danger fait vers avec Gratien Ikoma izawana pour nous pesa ba Vérité tout donc et on rosenga na Poto na Congo na monde entier pour s'abonner massivement na Vérité Universelle TV. Eh bien merci mbote bandeko balandi ya émission na biso fait vers toujours na cadre chaîne na biso ya makasi balobi chaîne les amoko Vérité Universelle TV chaîne les Hollandais partout dans le monde et copie cette actualité musicale partout et ça on a pour nous ça implique dans le monde entier et ça vraiment plaisir à trop comment on est sous Gratien Ikoma la cadre émission fait vers les bosso vraiment apporte il y a il faut que tout na bien il faut yeba les Kofi Robot au bino tout na combo Félix Wazegwa donc liboso résidence nae émission fait vers quoi les liens ndenge za la kaka Gratien Ikoma soldat de la presse toujours na sima caméra to ko mona mwana mobali o to benga randeko Daniel Akani Masaro mwana moro ya bolingo ebele pourquoi pas to pesa mbote na boss de boss o to bibiso to maître John 12e dame na kata Switzerland merci beaucoup na maître John
boss de boss na Katia Switzerland et ça vraiment plaisir. Merci beaucoup donc à nous revoir pour vous votre artiste le Roi Makoko musicien munene na Katia culture pays à représenter bongo fena biso li Kofi Robo wazegwa donc yes kitoko il faut boyoka être donc journaliste munene na ba internet nyonso ya mokili donc vraiment na sepeli ndenge journaliste abogarbo ya mbinga il est ngo bimelinga brisque Roma Makoko bimelinga brisque non na bengiote non mon biso to ba na monstre d'amour tozaka déjà prêt quoi on biso za déjà prêt quoi on voit tango benga que non artiste na nzela déjà donc on comprend tétan on bima déjà installé makam donc biso za ba soda donc ayo Darli Makoko soda na bino ya culture pays ville matadien donc en tout cas merci na ba internaute nyonso ya mokili donc bana pour ça bena reçoit information donc bena reçoit bena information na source vraiment quoi. Donc vraiment, mbote na bino nyonso partout bozali. OK, merci beaucoup donc artiste Roi Makoko donc musicien munene na kata culture pays VO ya bongo il Kofi Robo ndenge ba benga il Kofi Robo donc yende makambo. Mais Darli Makoko bonne santé. En tout cas peuple les ali, qui mes ali. Biso tolobaka donc na verbe tolobaka ndenge nzamba pesi appétit. Apesi na courage à kotambola. Donc makambo nyonso eza bien quoi. Namoni vraiment que bana batondi eza un grand plaisir au mon artiste na bango Darli Makoko liboso ya porte ya président na ye mukua bongo Félix Wazego avec Gracien comme ça la plaisir bana poto bana mikili donc artiste botungi na ye labino yeyo to comme pe ko zoba information ya kitira pays vi ndengeni ye ko tambola na président na bango Félix Wazego ali Kofi Robo donc Darli Makoko tout moni ba concert ko betama actualité balbayi si c'est mezara bomba mwasi na yo. Ouais, déjà donc mokili mobimba donc baza déjà recépé là. Nebiso tolo bana verbe ou tout na te sika toke na mbonda. Mokolo obeta boro kakaka. Donc déjà mbonde si ebetaki donc mbonde bada déjà obeta. Marina to si se obeta te même mbonde bada déjà obeta parce que nabi na minute au monde entier. Ba fan nyonso balinga la bonne musique. Ba public nyonso ya monde entier, ba internet tout. Ba o zelande album eza bo amabe. Album ezabo amabe yango nde ba fanatique ya mokinyo so ba ozela do yango mo to boakeli no ba sukali oso comprendre to boakeli mo bomba mwasi na yo to boakeli bino hommage à Papa Lutumba to boaki hommage ya Papa Lutumba ezaki hommage vivant et on a papa na matiki biso ça ilaki papa hommage vivant donc papa zaki vivant à mon vraiment Félix Oisé quoi monstre d'amour a embellier na banana et puis tu ressens la sous hommage à Papa Wemba. Donc nous sommes les têtes au bout d'un moment monstre à l'oba ni ezo elanga ezo pikola banzete c'est mon pépé à bolingo donc on a parlé moko afanda na ye ya omoni te na show na loba non monstre d'amour à musique a pena parler à solo amuta maile likambo na no yimba mate mamba bena iloba mate donc mutu bena fa na ko makubule pena ni ezo elanga et comme pico wana banzete c'est mon pépé à bolingo vous comprenez muinde ya bolingo comme iko kufa et pays le sous le rôle à minzoto le monde ba maloba bongo il faut karaïza ka monstre donc faut zara na culture ouais bon tikali na kini zara mais bon ils en sont nanyango vous comprenez ils en sont nanyango nati yosko so tangela biso ba musicien so ba biso non muto atika na maila Papa Lutumba oh to komona ka olanda pena banzela na kota masese net yo otangela ngana mageza émission na ko poser ba question te faire ngo te la cadre fair play donc voilà on est ba olanda biso Darli Makoko eza la ambiance émission fait vers avec Gracien comme album bo amabe boza déjà donc to boaki bino déjà bilo kitoko ma bilo donc to boaki déjà ba sukali et puis ba sucre oh ba tout ba za rosela to boaki bilo ma milo amike mais ce album intégralité album et bi makalami était il y a un mikolo tout presque na ba travail. Il y a un monde Mikolo to kataï ba répétition publique. Vous travaillez en coulisses. Tout travailler en coulisses. Donc to connaît Roland Belabino. Déjà Darli Makoko rappelle ça bino. Souci soit sikate na bolingo na biso. Monela sala lisasi ya sala antibal. Nzambe akela bolingo biso to kela souci. Atuma tu bwana kunya mote. Do balobi ingénieur à mon amuke. Vous comprenez? Ba tonga banda ko mikolo mais ingénieur Levi ingénieur moko ya mona muke osala makamune ya bien donc il na pesi ba mbote sikazali et puis kokobar nanga moko makitu première donc il peut na pesi mbote pour balbi bana mike il faut osaka na bakolo donc vraiment public à monde entier où ils a Darli Makoko chanteur na bino to ki na kata bomba bo mabe ba pesi yo chant osaka na ba vocal Cultura pays vie monstre d'amour a pesi ba poulet na nyonso donc monstre d'amour a pesi biso ba poulet na biso bana na chance na album oyo Tocha Banzembo. Alors,
nazo bino fanatique à monde entier ba balingaka la bonne musique. Moi na bino Darli Makoko soda na bino Darli Makoko ngape na nzembo na kati album. Vous avez un peu combien d'années boy? Non, déjà na culture pays vie dans na sali 4 ans. 4 ans parce que na cause culture pays vie en 2030 juin 2015. Na 4 ans on évaluation en donné combien de vocales et le chansons na kati album. Bon, boa ma beza album na nga el boso na zo yemba. Ozomona. Donc première vocale na nga na auto yembela on a yemba na nzembo aleteta. On comprend. Et si kana na komisa ki ve na nga excellence et puis na font la lunette excellence à tout matubo na kundi ya mbote na Congo central wana et là le là ba honorable modéron Simba ba capo blanchard wa sala déclarer en solo ya le là ba Blaise Andondo déclarer munene na kati beach donc eza batu oyo ba soutenir Darli ba landela Darli donc c'est ça quoi. Donc, na monu ke mutako contribuer artiste Darli Makoko c'est l'ambiance. Merci beaucoup na Daniel Akani monstre ba image Nzamba ba image yende mukilendima pourquoi pas Gabriela Mavungu balobi respecte mon manager Rigo Maciala les grands Pépé d'amour et ça a vraiment plaisir de recevoir le artiste Darli Makoko na cadre émission fait vert avec Grâce Ikoma mais Darli Makoko le 4 ans na culture pays mais na habité aux vie chanson aux puis ba vocal ba musicien tout ko ba culture bazo mais vous êtes toujours fidèle là papa Izani. Bon ngara elo gasi na olo bango to na be monsieur lo na olo balelo o moni mamba kolongwa ebandi na clitirate ozo mbwana mamba kolongwa na ba mise balongwa ke bandi nango depuis temps ba wendo tilelo ozo mbwana elo kanga na lobaka mkona kota clitira na kota na mutute ozo mbwana na kinga moko départ abatu toko longa ya batu ngai ko bangisa ngate bane balongo na bitete ko tanga msiba kongo balongo na culture non posa otanga bakomo na bango te ba collègue na yo non ba collègue mais tant est-ce que yo tango ya mina ba émission na bango batangi kombo nanga ozo mpana batangi kombo nanga te donc ngai tunanga mamba Darli Makoko ndenge nzembo nanga ezo ya titre nzembo nanga ezali monnaie des singes ya on a osenga na public à monde entier na na zimu tuna koyembela te nzembo kitoko wana soki lelo ba public bona posa bo kango ezande bino bato balingaka la bonne mise biso na affaire betolo baka bato balingaka fête na mokili na basilité do tellement bato balingaka fête na mokili na basilité do c'est to konyo ko sepela alors numéro na nga ya contact ezali plus 243 90 41 41 546 plus 243 90 41 41 546. Bana bezo libanga to banze beno yimba bango na kati album. Bana o ana posa zo ani nzembo monnaie des singes. Ozo ngana numéro wana. Obenga na numéro wana lokola ba vie na ngai oyo les vieux gens. Donc vous comprenez les vieux gens o ba vieux o ba soutenir Darli. Ba boss John. Ah donc ba na kati Switzerland. Voilà. Et puis Jogar Lusala na kati Suisse moi na Suisse à solo et puis vieux na nga na kati Paris Alfredo. Vous comprenez Fredo les Fongerons. Wana ba vie na ngai donc o ana posa ba yemba ina kati o ana posa zo ani nzembo wana donc abenga Darli na numéro wana neto sola mais no occupé to occupé ba micro balader na bande comme susu to tali bien na ba hits ya ba actualité ba musicien ba musical ne ba musique ngo to kende to tala marque to komona boza mabe e ko beta vraiment na ba itando ike ezo ko leka ba clip e ko leka ba thématique makasi o papa na biso sela biso likofia robot donc ça vraiment plaisir à trop bon ba yemba toujours bo solo na mon alanda ki papa dernièrement les cas qui bongo na itando ike alobaki ke ba leki ban kiltira na robina to na koyemba bazate après alobaki sur le mois muto abi sur scène muta leke sur scène azate na éviter soko contredire maloba papa po est-ce que alobaki bien to alobaki mabeto s'il vous plaît nan alobaki bon papa nan alobaki yemoko likofia robot ko to landaki na émission alobi kiltira muta leke on a live azate mais yemoko likofia robot a confirmé et puis est-ce que weba komba viana komoneza donc na musique viana za donc au mona kiltira monstre né monteur viana za monteur aux ombrane de maramba na lobby est-ce que y a ici à cosa stoki ya kosi bo public bino mo boye bino botala rabiso bo mona ga mara monstre d'amour aloba eza pena bongo osomona parce que bato ba monta la rabiso bato ba mona rabiso bango ne ba benga rabiso pona ko juger misana na biso alors moni papa za muta maele tango alobi bongo c'est asali ba analyse mo eza bien contrôlé et puis vérifiable partout muta ko discuter azate parce que ba preuve nous omona ba film et beti. Ah bah quand il la poto Darli Makoko bozo voyager te bozo toujours fidèle na culturel et cela bino ndeni bon moni netinga na sonombo musique nga na sala musique ezana musana nga poto to na voyage osombrane contrat to ye to na voyage oui donc lelo ya on a osenga ba ndeko na biso ba combattant to ba ndeko na bino
Ozo comprendre. Comme dans l'état de droit makambo de changer. Lelo donc makambo na ebité quoi siko na ebité to koloba sunini. Mais ngai lo na osenga kaka bango ba bandeko na biso. Batala passe à biso bandeko na bango. Ozo comprendre. Lelo musique na biso, lelo bazo boma biso ba musicien te. Ba boma kaka biso ba musicien te ba boma la culture congolaise. Est-ce que vous comprenez? Ba boma la culture congolaise. Vous comprenez? Yango ezo sala ki ba que la biso mawa. Vous comprenez? Ba que la biso mawa. Bango ne faut pas ça la biso ke. Ba doser makambo wana. Vous comprenez? Parce que Garcia lelo musala ozo sala po boko la bana na yo. Yango wana ko eza musala il faut to boko la bana. Ça na biso musique eza poto boko la bana to tong sa bana ba classe. Lelo mboka o ya bwana posa ta musu ba mise faut ba sala pe mamba minene. Ono ba mise ne bazana photo tonga ka bo. Mais tango bino moko bo ma culture mboka na bino. Ouais, Dali Makoko to pousse na moi mukebo et ça vraiment plaisir à trop Daniel Akani toujours nzamba ba image. Ouais, Dali Makoko vraiment argument qui kitoko pour est-ce que musique ngo mana olenge do tambola na kin attaque état de droit côté changement côté nini bo singa ke échanger na musique lelo. Bon au monde biso na musique vraiment toi na mambo ebele zo zanga biso na mboka o. Un an piraterie zo frapper biso. Ozomona. Lelo zomona ke comme au mona ke lelo même ba donc ba producteur na toi na ba producteur. L'État, gouvernement où ils sont en place, na makamunyo so ba osala ba boule ata côté na biso. Ozo comprendre. So koda ba nini ba sasem wana. Na posa ya basali ya minene tonga manamboka basali mythique o toko betaka. Toi na posa ba producteur faut bazala parce que totika so na ba producteur te. Ba producteur comme bango ba leader. Totika na ba mécène. Ozo comprendre. Ozo mona. Na bato ba soutenir biso. Ozo mona. Et puis et là, ils ont beau ma musique congolaise, ma casse surtout. Ils ont surtout piraterie. Vous savez, piraterie, il y a un peu ça là et bon ma musique vraiment. Au moins, musicien, azo connaît ko kufa. Au moins, musicien so ka kufi le comme ah to benga mu contribuer to ça là boy. Mais oh, musicien ça muta pas en pambate. Na bamboka mususu okuta ina so okuta ina bana na ba star minene. Okuta ina na couloir moko yebango vina o échanger. Ah, le loso aux États-Unis par exemple, kuta na star moko ya munene. Okuta na bariana moko na couloir o moni penage ah vina nga échanger. Vous comprenez? Pour nini? Bato na ebisanga don na mboka na bango donc so ba kangio na CD ya pirate ya artiste o ya mboka wana. Donc oza ndenge mona muto asala ka faux dollar, na muto asala ka faux dollar. Dozomona donc mieux moko po somba CD moko ya mabe ozo banga. Ce que vous avez grâce à l'élo balobi piraterie zate monstre d'amour abimisi le rôle net dentro bimisa album bo ma bebo to bimisi on ka ba pirata ngote ke piraterie zate tamsu to chaka tamsu to te ga CD tamsu na 1500 ou 2000 francs to ça ra limité mon baba sombi CD on a original bi population bon to na ngona limité ce que au coûte combien yep ça ce que Congo mobimba. OK, plaisir à toi Dali Makoko na moni bana poto basengi o souffler mouké quelque chose o souffler mouké ta ba une très belle chanson ya kala net ba Yashimi ba Mustafa Isal rabango bien to bako ba vocal wana izong sa rabango masses années là pour balobi qu'il tirande kunga papa Isal obaki o alege qu'il tirana scène aya o alege na koyemba aya o alege na kobina surtout fa telemele mamba kobina lobi c'est qu'il tira makinu. La biso qu'il dira pays vieux ils ont vraiment le boko. Le boko ils ont la goyemba. Tamba lo bara le kolo ils ont robina. Vous comprenez? Donc on a opé sabino kaka. Dans mes bras chérie viens pour m'embrasser. Dans mes bras chérie viens. Liboso na lobela kio pon intérêt na ngai moko. Lelo na komi koloba pon intérêt na yo mwana mwasi. To vivre na planète mon sousou. Pour si la terre ba problème est trop. Bolingo na pesa kio. Et les cœurs ya bana Israël ba pesa ki na Moïse. Bolingo lokola pasi ya césarienne. Mwana oyo ba pasole la mama. Lobi ya kotosa mama na yete. Dans mes bras chérie viens pour m'embrasser. Dans mes bras chérie viens. Dans mes bras chérie viens pour m'embrasser.
eza nzembo oyo esala makambo monstre d'amour aza papa oyo banda kosalela bino ba omoni lelo na bandi que ça lui plaisir na maman Rosita na kati à Paris et puis ça lui plaisir na Germain qui te moko Germain qui te moko plaisir encore une fois de plus na Bobo Ikoma voilà et puis bana limiter tout pour na donc plus bana limiter nyonso ba mbote parce que car na ngande ba tonde ya dégâts ba ko soutenir toujours artiste na bango tende ba mba Darli Makoko le matadien voilà donc vraiment grâce à ça linga plaisir bon biso culture pays vitoza tala na banzembo oyo ya kitoko oyo ezaki vraiment ozoyo kango omonaki ah nzambe teti papa il faut azalaka ozomona bo banzembo la biso ezaka na insanité te bon ozomona mais bo biso que sanité ko tite ko na tene to ko mona vena biso mususu wana ye matika kango mapo ali ambongo ne bien ah na habité bon na habité soki bango nde ba yokisa bango bongo ozomprendre biso monstre d'amour ka obenga nzembo papa maele les Kofi Robot aux comprendre usine ya makanisi abimisi livre les bonbons de la sagesse soit mutu asali livre aux comprendre donc c'est que azana makambo belé o ezaki nanu ebimate aux comprendre donc azana tante azo insanité à côté ça bato ba côté ça insanité ça manque ya kozanga bilo ya koyemba c'est banane na côté insanité dali makanga ba ko ngana ça je ngana za pona ça ba publicité ba aux comprendre mais t'es tam souvent na télé boyo ki peke ah nzembo s'appelle singate au moni public o ba otala biso ba internet o ba otala biso ba yi banana o bazana ba genre wana aux comprendre déjà culture pays fiso ko mona ba danseuse na biso oh point moko mona jamais aux comprendre donc so mona ga bano ba olanda pena lokolo papa na bango o mona culture pays vie monstre d'amour ka obenga nzembo président nanga aza un bon parolier azana on a tenté à rechana insanité moko boy na kati pour ça net pour ça la neti nini vous comprenez mais puis ça va vie pour bon watch ba boy etalama tout le monde ba clip ba générique mususu to talia ba leader na biso ba leader o ya minene pe na kati Kinshasa culture pays vie beta banzembo kitoko o esala succès na mokilo vous comprenez. Et alors là, bonne nuit chérie, mon bébé, oh là là bien. Ça c'est là banzembo wana. Aïe, chimio kame mwana ngotia. Ozomba, o mona ke na habité quoi. Na peso ba rappel mona ke ça banzembo o e marka. Na ye na baboti banga ilelo. Kobonela yo mwana yo na ye na bango kati. Esko koyoka. Elelo ya moningano mwana monto omona ki via yembaka faut n'appeler ça maître n'appeler ça merci na maître des maîtres lui maître des boys toujours plaisir à trop donc toi li bosso ya président li bosso parcelle pays vie bon toza bato to proposer ba mambo mabete so to proposer bato eloko bato baloba mala moko oui yango wana vous comprenez c'est ça. Ok, merci beaucoup Darli Makoko. C'était un grand plaisir de te recevoir encore une fois de plus dans l'émission de Bisso Fait Vert. Toujours avec Grâce à Nico Mawalobi, soldat de la presse congolaise, derrière la caméra Daniel Akani. Mais Darli Makoko, ce qui message me cause en bref, au co lancer na bateau basala la musique oui c'est pela nangote. Ata ozala makoka ko kanga ba émission ngote mais au lancer bango appel bazala ba grand frère na yo, bazala ba collègue bana yo, bazala ba ta génération na yo donc au lancer ka appel mo boy. N'habite ce que choqué bango mais au lancer no appel fait de la guio pour n'habiter na Congo censure yo sala musala malamu te. Grâce eza pasi pour na pesa conseil oui pour ani omoni mutu soka uti déjà ko kata mutu a mutu siko mutu esi ala liwa na mutu makile tanga siko yo ya mutu anga zongi soko mo biseke non vraiment na opesa ba conseil pour mais ozaki ozo pexer pena avant que ndo pexer mais tika osama mabe siko mutu asali yango déjà so conseil ni repesa biselo to lo baka na culture pays vie total la siko so to comme donc biselo mo monstre lo baka na bobo ya un jour image na yo moko comme akopeso soni pona kotala ngo ils se comprendre et comme un jour makambu oyo moko oyo yembaka okom na ba âge moko bokomi bokate bolexango image na yo moko oyo binaki okomo bomba ngo non osompa non pona koma ministre omo pona koma boy donc faut koyeba nini yango zoyemba biso za ba éducateur à masse osompa so zinzembe le rôle à l'état. Oh mais est-ce que monstre a une bêtise? Oh ma ni ezo elanga ezo pikola banzete c'est mon pépé à bolingo
mwinda ya bolingo ekomaki kokufa ye epeli lisusu lokola minzoto ngai nawa te na vivre nanu njadi bolingo na ngai ya sika. Voilà. Vous comprenez? Merci beaucoup Nabadi que ingénieur Jal qui t'a s'appelé na vocal wana. On a appelé les nzembo l'état. Les nzembo docteur parce que biso za parler. Mais nana question mo piégé, nana question mo ngina tout na ka votre chité na émission, le lot Darli Makoko to la ngina tongo étant que ba soda de la presse grâce à comme que Darli Makoko pe le lot alongo qui tira tout à se retrouver dans na kata quartier latin. Ko salonde. Olobi? Que olamgina to la muki bo pe bo tongo mo bo na tongo que non Darli Makoko comme na quartier latin. Que go salam. Bon orchestre c'est belotanga orchestre quartier latin. Na kanga po na tan yango kam de linga na minute. Obine na abwe na culture pays naza elengi moko na habite quoi caméra ezomona caméra ezotala epi ezomona makambo ndenge ezokende biso otala makambo ndenge ezokende quoi ozomprendre nana posa na wela makambo ebele te ozomprendre naza à l'aise esika nazali ata baproposé bamituka bajip bandako banini na bien me mutuka moto asomba yango te mutuka moto asomba yango soki tana oyo ekoki nango komona ta mosusu okomolemba kutu mutu leo na obimalanga na mutuka otina bimanga na mutuka mosusu osomba omona pena dongo bimi pena ifai na bimala oyo aver me na bosana ki banini ne bato bazana na sapato ebele bani omona ta mosusu abosana lati mapapa changer couleur osomba nyonso ezala mambo ata nga na pesa mingi ba jeune ya génération na biso lelo toza mingi pressé te quoi osomba travail mosala na yo oyo zo pesa na public nde public ba kozongi selo makamuno se ko mamike nga lelo naza à l'aise pa ka obenga nzembo le monstre d'amour ozo comprendre kala trote makamusu sezoya biso za rabata ko loba trote mais ndeka bozaka na ba image boko mona différence au culture pays vie ko pesa na ba makamusu ba makamusu ebele ya minene ozo comprendre nga lelo na karate ya culture pays vie je suis à l'aise na sala makamuna bien so na posa ko sala boy na sala. Donc je suis à l'aise. De l'eau, on a évité quoi. Nous, on a évité quoi. Ceux qui ont n'engagé, ceux qui ont n'engagé shit, n'a évité. Ceux qui ont atteint un ballon, on a coupé tango pas. Donc oui, mais un ballon qui venait pas une place sécurité quoi. Donc on a évité. Nana kao benganzembo, monstre d'amour. Na vraiment na posa kabocho il faut y pasuka. Écoute vraiment maramba papa. Obi so reçu chance. Ya enfin na ozi, ya na waze quoi. Vous comprenez? Ata 5 minutes, ata 10 minutes. Au point, il y a une semaine ou 2 semaines. Oh là là, donc c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, artiste Darli Makoko. Donc, qui est vers la fin de notre émission. Et ça, plaisir, vraiment plaisir de recevoir une fois de plus. Et on te coupe ça, merci à la famille Moulongo et pourquoi la famille Akani Mobimba, au Balingaga émission, fait vers avec Gracien Ikoma. Donc, maman Rossi, Tanakata Paris, pourquoi pas mon boss, Nako Lembayote, le boss, Tcheba, tout bien. Acheba Jeanne Kimia, Balobi Maître John, 12e dame na kata Switzerland, Maman Misha, Balobi moi c'est Pembe, moi c'est Kitoko, moi c'est propre. Bangonde Makambo, Bangonde Bakosala qui a le bagracé une combat se retrouver les sous en force. En tout cas, on a vu ça, lelo vraiment malobananga vraiment pour notre kata émission. On a vu ça ba fanatique to balinga la bonne musique Darli Makoko yo. Soda na mino na kata culture pays vie. Na premier termino ka ba mélodie ya bien. Nga na kolobela mino teke non na zoya na ba vocal sikana ba baemba bongo te déjà ligne na nga bo comprendre ngona leteta déjà pe botali hommage à papa Lutumba mais biloko zoya vous comprendre pour na boy ko beta ba vocal o ya sika po ani sana na kati ba mi bebe baza bazola ndela kaka ba ko matro donc eza biloko zo bon mama c'est par là na opesa ba kaba mbote na bato balinga ngai ba o balinga culture pays fi mon puis na pesa ba mbote na ba massa tout auto travailler na bango le rôle à Junior Milimo chanter deuxième voix donc ça peut ba obalongwe Eclipse Mososo donc net lelo na culture donc baso te na habité quoi ba soda opena na habité au monde ba soda ba regretter ba obakeité moi regrette mbilo pena ba formateur mo buto ba lenda wana voilà kasi ça ba biso au monde pena ba Darli Makoko Junior Milimo vous comprenez yoka komba mutu Junior Milimo aspirine. Donc déjà aspirine soko yo qui est déjà donc soko za na ma fièvre mo revoit pena mon apena mo vocal mo bigi na ouais aspirine vous allez le Eclipse Mososo ya zara déjà wana King Pader ma pata zo regretter ba obakeité zo regretter bango te nga na ebisio Gracien mo mtena ebisa ngo ngam kona kota culture na kota na mututi ti moi souci ko travailler ensemble na mutu souci ni parce que ngam mutu asangisa biso na batu tout eza monstre d'amour ka obenga nzembo vous comprenez
na ozane na souci lelo to lobi kuna monstre d'amour aza nzambe na ngai monstre d'amour ka obenga nzembo papa olobaki ko sala nga na koma munene mais na ko munene soute ndenge ni papa parce que oza soute do souci na ngai ozala yango le plaisir ka to numéro téléphone d'Ali Bakoko na za monstre d'amour bezali gambata na biso ke monstre d'amour ali na posa ko regretter mutu te monstre ndé monter sikono na ba otanga na ba komba batu mususu mais eza na sens te vous en voyez na sens mon côté déjà ba public tout ya monde na te bozela album na bino boa mabe kuna boyoka makamba vocal ya kitoko ba vocal lokola na préféra yo koleka ndenge balene ya préféraka oseyala mais pour ça na yo lokola miliki na biberon ya tala numéro de téléphone d'Ali Bakoko va te kabona po la mission baroiba numéro de téléphone toujours donc plus 243 ya Willy Mosheni code Mboka 90 41 41 546 plus 243 90 41 41 546 na pesi Thérèse Fataki na Nairobi moi si a pembe na kati ya Nairobi maman Misha pembe na boss John bana tu ya Matadi na pesi bino ba mbote bana limité bienvenue batende moi na limité ya Tongo Aristote Moulenda patron le Canadien les plus costaud massa na nga ya 4 et puis Zadok Moulenda gaucher Chilombo vraiment et ça allait bien vraiment merci nga na sepeli na sepeli ngoy otala nga na palais ça allait bien quoi. OK, merci beaucoup artiste d'Ali Makoko donc ça va na tout ça na Mwanzambe parce que to bosana ko banana ko Mwanzambe to bosana kite mais to eba ki to suka na ko Mwanzambe yango wana na bolamu nyoso na sala na pese na balance kasi ekoki ata engame te ozali nzambe Abraham Isaac pe ya Jacob nengo bosana bango te kobosana biso te na mémoire na yo. OK, merci beaucoup, merci na boss John 12e dame depuis Switzerland, merci na maman Misha, merci na Daniel Akani, merci na Berdel Kimota, merci encore une fois de plus na les grands superviseurs Papi le Congo, les grands superviseurs Balobi Yende Mokonzi, Nagata Kini, donc ça la plaisir à trop. Pourquoi pas na maman Zozonzango depuis quelque part, sans oublier Balobi. Toute la famille Mavungu, donc na Rolemba Binote, Oyangai, pourquoi pas. Tamo Batango Boga Basila, Rabotinda Bala, Bopesa Bamon, Boga Bino, donc pour na lelo émission fait vert avec grâce à Nkoma, tout ce qu'ici, give thanks. Vérité universelle. Vérité universelle. Vérité universelle.